Bandeko babolingo bino moko bowiti komona ndenge nini mboka oyo babengi Rwanda ndenge ezali kobongwa na kokoma kitoko na ndenge ya kosakana te. Bandeko babolingo boyebaka yango ete ndenge ezali wana tozali koyebisa bino tango nyonso tu bokeba na makambo oyo ya kozalaka na ba distraction ya ba politicien oyo ba opposant congolais oyo bazali kokosa bato miyibi baye ana ba poto po ete baluka ndenge nini ya kobenda bato bambongo basali ba parti politique ya lokuta pona koluka ndenge ya kobenda bambongo kotekisaka ba carte ya ba parti na bango pe kolukaka ndenge nini kobendaka bato bambongo na makambo ebele. Bandeko babolingo bino moko bowiti komona pe tozali koyebisa na bato nyonso tu oyo bazali kokoma oyo bakomeli ndeko mwasi oyo balobi ete Angelos Zoba bafingifingi ye me biso tokoloba na bino ete boyeba yango ete Angelos azali mwana ya mayele. Angelos azali mwana ya mayele mpona nini? Angelos a comprendre likambo oyo meme bato mosusu ya mayele bazali comprendre te. Pe makambo nyonso Angelos alobi ezali makambo ya motuya. Alors yango wana tozali koyebisa bino botika kolinga ete bato nyonso tu balanda kaka makambo bino bozali kolinga kosala. Parce que bino tosi totimbeli bozali nde bana ya kuluna. Ba image osongi bozali koyeba te. Meme bato ya wechi batie yango esprit pona koyebisa bino ba combattre indirectement ke tala ignorance bozali na yango. Bozali koganga kaka koloba tala ndenge baninga bazali kotonga mboka na bango. Bandeko lelo bazali koloba Rwanda. Mais Jean-Pierre Bemba pa kendeki kuna na Centrafrique no. Ake na Centrafrique asali basanduma ba pesi ba mbongo ebele. Boyebisa biso mbongo ba pesaki na Jean-Pierre Bemba. Asali nini kuna na Congo? Aye na ngo na Congo, akotaki na ngo na Congo. Eloko nini asali? Atikali ata kotonga pe eloko malonga te. Me ba Rwanda o bino bozali koloba ba yibi ba richesse na biso botala ndenge bazali kotonga. Yango la tozali koloba ete ba comédien bazali ebele na Congo. Bandeko, ba Congolais oyo bozali na idée ya malamu. C'est mieux mboka la biso lokola Congo. Koluka moto oyo neti lokola le Rais Joseph Kabila azali moto oyo mosale salami sima bomoni ya lobby. Boluka kate bato bazali koyela bino ba discours ebele maloba milei ba discours wana bandeko yango nde eboma Congo pendant 32 ans. Ba promesse na ba promesse to mona te eloko ya malonga te. Yango tozali koyebisa bino bandeko babolingo bosala keba. Bato mosusu lelo bakomi kolinga neti kobima bato ya mayele. Me bazali kobosa na ete mboka wana bango nde moto babomi yango koboma. Yango tozali koyebisa bino bandeko babolingo boyebaka yango ete ndenge ezali wana mboka na biso République démocratique du Congo. Ndenge Joseph Kabila azali kotonga mboka na biso ndenge makambo ya malamu azali kosala biso tokozala kaka sima ya le rais. Ba solo na bino wana ba Rwanda o banini bino moko nde bo créer ki yango lokuta. Mboka ezali diriger na ba Rwanda. Est-ce que ba ministre bazali kuna na Congo bazali ba Rwanda? Bozali kolinga kolaisa bato na ba histoire na bino ya lokuta. Wana nyonso tu motema pasi bokanisaki nde bokotikala éternellement na Congo kuna na tango ya epoki ya Zaire. Na banzembo na bino boyanga nango lokuta monene bokanisaki ete bozali nde éternellement. Omoni ndenge Nzambe confondre bino. Yango biso tolobi ete bata bosali makelele ata bolobi bandeko. Eko changer eloko te biso kaka se sima ya le rais. Et puis bozali komona ndenge population na kati ya Congo ndenge bazali ko sepela na le rais pe tala po boyebanga makambo te. Bino bozali kokanisa mwa ndambo ya bato bazali libanda ya mboka nde koki kopesa influence na makambo bino bozali kosala. Kozanga koyeba. Bandeko, yango ata moto ekoki kopesa influence. Mais eloko ekoki kopesa influence ezali kaka te bato oyo bazali na kati ya mavula kuna na Congo.
ba oyo bazali koyeba histoire ndenge nini ezali koleka makambo ezali koleka ndenge nini Joseph Kabila azali kosala ba œuvre bango nde bazali na liloba monene po ete bino ndenge bozali ezali neti bazali kaka babombi bino quelque part alors bozali kosala makelele bayebisi bino ete baélection yango oyo na 2011 bokende kozwa mokonzi na ndenge ya bavote bolingi te bozali kaka kosala makambo na ndenge ya kikulu na kotindaka bana bato bakende kobamba mabanga lelo oyo bakode mi bavictime bazali koyeba lisusu ndenge basala te kokamwa papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Maman Rosalie kopesa ngai maloba vraiment ezali esengo mingi komona ete bato ebele oyo ndenge bakomeli biso mpona koloba ete tofungoli bango ba vérité ya bosolo pe bato ebele baye kofungwama pe bamoni ete ezali erreur mingi na bamarche oyo bazali kolandaka bato wana lipwa pe baye comprendre ete il fallait pas po ete bango moko balobi ete biloko mosusu bango moko basalaki il fallait que moi ba émission lokola ya biso bato ya Zoomel mile salama po ba ko comprendre ba yeba penza ete nini ezali koleka bandeko ba bolingo tozali koyebisa bino ete bomikosa te mboka na biso République démocratique du Congo boyebi ba blessure nini mboka na biso wana ezwi likolo kaka ya bamakambo ya lokuta oyo biso to vivre ndenge bozali komona lelo bato oyo bakimaki na tango ya deuxième république bakimia na poto basali mwa ba groupe na bango bakomi kosalaka kolobaka bamakambo ya lokuta okreaka ba histoire o ba rwandais o boye wana nyonso mpona kokotisa bato ba idée ya mabe na moto. Mais Dieu merci lelo bato bakomi ko comprendre moko bakomi ko comprendre pe ba lobi ah non tozalaki na erreur tango baye ko tala bo baye ko mona ke ah non ezalaki bongo te mboka na biso ezali ko na besoin tongama bandeko babiloko oyo Joseph Kabila sali na Congo na deuxième république tolingaki totikala komona yango jamais bandeko bino bato bozali na bapoto atoko yebisa bino eloko moko boyebi kaka nzela ya pamba pona kotia goudron 100 mètres soki ata 100 mètres soki balobi batiaka ou bien totiata 20 km ya goudron boyebi soki eza combien de millions botuna bino bato bovandi na bapoto botuna kotia kaka goudron soki bapesi bino esika moko etandi moko balobi bon botia goudron kobanda awa ti esala neti 25 ou bien 25 km ou bien 50 km boyebi soki ekutaka combien de millions. Mais na tango ya deuxième république bato ya deuxième république babandaki kopréféré bamillion wana bazwaka yango bayaka kotia yango na bambongo na babanke batongaka bandako na bango basombaka bandako na poto babalaka basi ebele peuple asouffraka mais bazali koloba ete mbongo eza te les mêmes bato wana kaka tango basoldat batomboki baza mobutu na ngonda baza kotinda bango ah babilanga na bino ezali kuna bokende pa ya peuple basoldat babimi bake kosala bapillage tala ndenge na point oyo komaki baza koniokola peuple ebongo biso penza bato ya boye oyo tomoni tovivre toyebi bamakambo ndenge elekaki mais mutu lokola ngai jamais nga nakoki koloba ete na supporter baopposant bazali awa nani ayebi yango te mutu lokola Mama Landu wana na ntango ya deuxième république Mama Landu wana azalaki na kati ya lingomba ya bamouvancier Mama Landu wana alia bambongo ya Mobutu lelo bazoya kolinga kobleir bato awa na poto nani yango ayebi te bamouvancier ebele na ntango ya Mobutu nani ayebi te bandeko bato bazali ko manipuler bato bolanda bango te baza ba escroc botala kaka tamu papa Sakombi azalaki na Congo tango osala na gouvernement kaka bango wana kolabo papa Sakombi akufi kaka bango wana baza kofinga meme ebemba papa Sakombi nani yango ayebi yango te alors que papa Sakombi azalaki moto il fallait to pesa et respect makasi po eta sali mingi nani asali Mobutu azala. Ce n'est pas Sakombi. Sakombi a joué elongi ya Mobutu a yango même na mapata. Na tango na Mobutu aza ko renier nani yebi yango te. Mais lelo ba combattant oyo ya Londres oyo baza ko yepe baza ko finga Sakombi boye longwa kuna kuta kufi baza ko finga même na nzoto na ye.
alors que ce que tout ni bateau baza ko komaka ko finga kan zoto na même tin internet ba mona tan zoto ya papa Sakombi te paix à son âme ezali pasi pe mawa yana tozali ko yebisa même maintenant na famille Sakombi ata lelo papa Sakombi a tie mutu na se akufi bolinga te ko sangana na batu ya boye po ete batu ya boye nde bazali batu oyo bambeli ya binu mibale pona bango bazomona kaka ke batu nyonso bazalaka kaka oui balobaka oui na oyo bazali koloba ata balobi ete bon lelo tokosumba na mai moto nyonso tokomela lelo tokosuba na mai moto nyonso tokomela donc balingi bamema biso na rythme oyo ya deuxième république mais jamais ekosimba te nzambe asakangoli biso 32 ans eleki papa na biso o babwakaka mabolongo na se bakoko na biso babwakaka mabolongo na se mpona kosenga ete na nzambe alongola mobutu nzambe akokisi yango alors bozongisa na biso lisusu na barythme ya bozoba te trop c'est trop yango wana bandeko babolingo na ntango oyo ebongi malamu totalisa bino maloba ya moto oyo ya mayele moto oyo azali na vision de loin oyo batu mingi nanu ba comprendre te bazali koloba ete pourquoi koki koloba bongo tokotalisa bino message ya Koffi Olomide ndenge alobaki pona kotalisa que Joseph Kabila esengeli biso to pesa lisusu confiance po ete azali na ba idée ya malamu tokotalisa bino yango po ete tolakisa bino ete bato oyo bazali na vision de loin oyo bazali bato ya mayele nde bazali ko comprendre mais ba ignorant nde bazali kolinga loba n'importe quoi pe ba opposant oyo bango bazali ko utiliser bato po ete bazali ko kanisa ete soki ba utiliser moi ba peuple bazali libanda ya mboka nde bakoki kozwa mboka na biso République démocratique du Congo mais ezali pamba pe ezali mawa bolanda Koffi Olomide moto ya mayele pe moto ya sagesse na oyo asilaki koloba pona mboka na biso République démocratique du Congo pe pona président na biso Joseph Kabila et bongo simato zongela masolo na biso. On est au Congo, de Kabila à Kabangé, un pays qui se construit. On peut... De quoi, M. Koffi Olomide? Je suis fier de quoi? À titre personnel, tel que vous êtes. Je suis fier d'être aujourd'hui une référence dans la musique congolaise. Je sais que même les gouvernants de mon pays sont fiers de l'artiste Koffi Olomide. Je suis fier du papa que je suis pour mes enfants et du mari que je suis. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je suis fier de mon chef, M. Kabangé. Je suis vraiment fier de lui et je demande à tous mes compatriotes de donner du temps à ce monsieur, de lui laisser travailler. Il a des idées, c'est quelqu'un qui aime son pays. Plus personne ne peut en douter aujourd'hui. Vous savez, on ne juge l'arbre qu'à ses fruits. Donc, moi j'ai vu les fruits de l'arbre Kabangé. Et je pense que si on laisse le temps, si on laisse à ce monsieur, on lui laisse la sérénité, il va nous épater. Et il faut qu'on l'aide tous. Il faut qu'on arrête avec le mauvais esprit, la mauvaise foi. Parce que vous savez, on peut nous donner tous les camions du monde, tous les financements du monde. Mais tant que notre esprit sera mesquin, tant que nous penserons toujours à nous-mêmes, tant que nous serons toujours égoïstes et de mauvaise foi, notre pays n'avancera pas. Je crois avoir écouté la chanson en Congo. Hein.